Bonjour, bonsoir. Selon l'heure à laquelle vous allez nous suivre, c'est bel et bien votre humble servante Doris Lema, la personnalité Fumonagaz. Napesi encore merci na batu nyonso balandaka biso abonné na biso po to sepela la to pesa ba message o la to pesa ba conseil oyo tant to mona ba abonné na biso ba bakisama et ça la biso kitoko to mona ke ba émission tozo sala ba conseil tozo pesa quand même ezo kende pambate quand même bato bazo recevoir ango et na banda kuna bango. En tout cas merci mingi. Merci encore na Pascal image ozo biso bilili kitoko na pesi encore merci. Merci na mamita bio kande to bandaka wana basaka ya biso to robosa te photo bandaka kaka wana. Mamita bio à la taille guitare, babi MBC Bazabakana, moi sa papa John, babi en général John ya MBC Bazabakana, bino yangwana, babi Jili Wata motona tembe, babi bino nyonso Chantal Manaka, Blanchie Salara Vicenta, Pipi Natania Betimba yo, chouchou de la presse, bino nyonso na pesi en mode sans oublier Lema, mon cœur, place aux alines na Osaka Musala. Vraiment Maman Doris Nabino ayeli susuka nira yaka na conseil na babi ke toza toujours na début année. Donc toza toujours na début année. Bon to pesa pena ba conseil na bato balandaka biso pour comprendre que na début ya année balobi que tout va changer, tout doit changer. Oya zaki na mabe année passée, année oya meka ko récupérer quand même, ameka ko zongela na conduite mo kamana mo rotambo nango, yango toujours tozo ya liboso na no pona opesa bino ba conseil. Donc Maman Doris lisoni na ye nango lelo. Na lisolo esali pasi pe mawa. Maman na biso abengi biso lobi Maman Doris mais ko pesa conseil na likambo e umeli na kati ya communauté. Donc yango bomoninga Maman Doris na ye pena pona porter conseil na moko ya kolandanga oyo penza kozwa likambo na motema na ye vraiment apporter na motema na ye po ameka ko oya bebisaki ameka kozwa conseil to kopesa lelo. Maman na biso abenga bi Maman Doris comme on a patience apesi nga kombo na ye abi Maman Doris comme on a patience ndenge kombo na ngezali nazaka pena na patience wana Maman Doris na ye na lisolo oyo po opesa batu conseil nazaki na fête ya mama nanga kokisaki 60 ans na 2012 mama nanga saki na salaki fête ya 60 ans. En tout cas, organisation nyonso ki na maboko nanga ponga na za mwana na ye, il faut na sala ya organisation comme il faut. Na sala ki organisation nanga na dépasser ka tola bisai bamboko nanga belé na boyite famille pe ba cousine ba ndeko pe otozaka na bango ba meka pe ko tiela nga mwa muke me boyebi ka ke fête na poto soko eza ya yo moko vraiment okobimisa penza ya belé bon comprendre nga na sa mwa grippe muke yo moko vraiment okobimisa vraiment ya belé donc po oh ça la peine fête comme maman nanga ko 60 ans bobi que 60 ans ça c'est fête donc maman nanga a koli na âge à 60 ans nga mwana lokwa nazali fona sepelise tant que maman na yebi ke nga pene na zabo na bota pe bana na yebi ne maman souffre pona okoli sa bana maman nanga lokola za envie fona fela lela fête ya munene na zwa ki sala munene bandeko sala munene bien décoré sala kitoko na zwa ki pona maman nanga na sepelisa ye bandeko nanga bolanda lisolo oyo très bien. Ngana yaka chaque fois na ba émission nga pona porter conseil na mutu moko na yaka po eleka la mupepete yango lelo to ye na lisolo maman na biso patience maman na biso lobi organisation nyonso na zui sali bien décoré makamyo so kitoko biloko kolia na sombaki ya koloba même pas pona ninga ite mutu tanga ko ya na fête na nga tanga okenda a s'inquiéter ote na kenda na lia kite na kenda na mela kite masanga pe na tiaki na sombaki pe pona wande ko préparer yango na sombaki pe masanga pe ezalaki tant to comme na sala fête bobi ka ndenge ezalaka bandeko nanga pe bakei ba cousine bake ko bongisa ba biloko ka ndenge ezaka na tikali bango ka même ba ranger ba biloko ba masanga bango nso ba bongisa comme ça ngai na banda ko yamba quand même ba invité ponga mna ba invité na bengisa ipo na mama na telemi pe pona yamba ba invité na service à protocole to travailler ensemble to wandi ko yamba ba invité to wandi ko yamba ba invité ba sokota bango pe kuna ba so bongisa biloko ka ndenge ezaka na masanga ngape na yambi ba invité tant na moni que ça le comme full na ça qui obligé ya ko kende skoko rejoindre bango place bagi na biloko poto meka ko sala travail wana biso na bango pona ba inviter na biso Maman Doris ta on a ke place biloko ezalaki na masanga Natali biloko batandi na kotisika masanga na funguli ba congélateur na tali place oseki ba glaçon bika le to somba ba ni ba bassin na biso minene to somba ba poto tiara ba masanga ba tono na minene boyebi kaka atali sika masanga yalaki atali pe congélateur à salle
Abi maman Doris na kina likamba oloba te. Biloko komi mukie, masange komi mukie, nazo comprendre même pas, na yebi kutu te na comprendre ki yango te. Na tuni bandeko na nga abi bo siko ndeni biloko to yaki nango ebele masange ko mukie biloko ekomi mukie, siko bato fulo esa to servir bango ndenge ni. Na monika ekomi ka neti ba mes attentes et ningo bote so neti mo problème moko mukie. Donc tant nge bote so problème, maman Doris nga komo na nga patience. Na sala rappel na patience wana. Ndeko moka ye pembe na nga bi mama patience ko bebisa fête ya mama te. Au moins il est la journée à maman si kaka fête les kana problème ezate fête les kana nzoka bandeko na nga wana obasaki na fête biloko na nga na sombaki ndeko wana mususu sinalenga bitango ka biloko ye avant to banda ko tiango na ba place ba serva biloko na ba food woma o ye chauffeur biloko ba bandaki déjà kolongola biloko na bango balobi soki fête sili peut-être to zanga ba bandaki déjà kozwa ba masanga na bango. Vraiment, ils ont participé mawa. Maman a la patience à bi, maman Doris n'a pas qui dessus. Moté ma passi, fait à maman les a critiqué, te va critiquer en gros pour la nini, bah tu vas y bailler bilo ba kende na. Et comme il a 2015, na sobi ta moi les sobo bi ka ça to tambola simangunga. Donc bolanda biso ne to tambola simangunga. Donc il y a un tobe tamné so vite fait pour comprendre. Conseil ni tonto pesa na ba maman pe ba papa o ba betamne so vite fait faut comprendre conseil ni tonto pesa na ba maman pe ba papa o ba yaka na ba fête ya bato 2015 maman Doris ngala mobali nanga to yoka na photo sa mariage na 2015 ndeka ke salaka mobali nanga to sali ba organisation nyonso to bande ko préparer depuis 2014 to sali une année à préparation. Binomo boyebi une année à préparation tant muta sali une année à préparation boyebi ki a préparer fête na ndenge nini abi maman Doris na linga ki kutu masangi zanga te na linga ki biloko ezanga te makambo nyonso ba donc makambo nyonso ba traiter biloko nyonso na sala ki pena organisation a bien cette fois-ci na lobi non na s'engager sous na bande côté na boy pe bandeko bakota na masolo na ngali soute na bitena so cette fois-ci ba camarade na ngai bato to yoka na ka bien o to benga na ka famille banda ba meka ko ya ko yedenga na fête ka ndenge zalaka to yoka na bato na ngai pe ba ye en tout cas na confiance nyonso na sourire nyonso bebi ka makama onde tambolaka ba ye pe to yoka ni ndenge ko zala ba ko yede pe ba service traiteur kuna ba ko yede pe na masanga ko kabola masanga makambo so ne ba sala ka en tout cas bo excusez nga naza na grippe moké. Donc ndeko na biso patience alobi maman Doris biso to fana na likolo bo bika na stage bato ba fana na likolo na podium de balobaka ba fana na likolo bato bazali na seba ba so surveiller ka mouvement na sendere ni mouvement ezo leka alobi maman Doris pasi na motema to so mona ke masanga ezo tambola te. Comme il faut, ndenge to yoka na bango to mona ma ke circulation biloko ezo tambola te. Siko côté kutu ya biloko to wana ko tsaka te po to kenda na kuna te mais côté masanga to monde ya circulation ya laki mabe. Moko boye moi na ngai ay ko sa nga sinke ya moi sabi mama kuna pe kota biloko esa moi mobulu batu msupe bazo bimisa ba biloko. Vraiment bandeko na ngai eza pasi. Tozo sa ba makamo tozo sa na poto na yebi kutu te na kolo banini est-ce que poto ya na nzala poto vraiment eza na nzala ba mama na ngai na ye lelo pona te ya bino mama na biso alobi oyo kutu na mona ki na famille na nga bandeko o na ko mona na ba camarade suka na catastrophe abinga na mobali na nga linga kita même na se po loba na même na se azwa micro loba ba pekise ba bi journal lelo eza journée na yo talo nero ba tubali ba pesi yo soko bio kita nsema pa obebi sa fête na yo menga maman Doris le la personnalité ba bi fumu na gaz na koloba boy prochainement papa soki ba sali o lolengo ba sali mobali na couple ya maman patience soki ba sali o bongo kita na se koyoka soni te journée eza journée no eko changer te maman la biso patience alobi c'était catastrophe maman Doris ezaki plus pire que na bandeko na ngai bandeko kuna bandeko na soki famille o na soki ba camarade kuna na kati bazo sala service bazo bimisa ba masanga
bazo bimisa biloko kolia nyonso bazo bimisa donc na bato okutu bazo sa service kaka pe ya dine ngo ya traiteur ngo pe bango pe bazo bimisa tozo kende wapi mama la biso alobi toaki na pasi na mutema fete sili ba critique ba mtu ba liete bato ba sali boyete bato bazongisi boyete mama Doris ezaki pasi donc ce qui na yele ko pe solisolo pe ça te conseil po ngana kanisa na 2015 peut-être fête na nga mariage peut-être nini comportement wana les mususu après mariage nanga ekoko si la pose qui critique bato ba critiquer bato ba lobaki mais bato pe ba yebi ke na somba ki basanga nanga bazala ki ba yebi Mama Doris et comme na 2017 na ki invité na fête moko na ke na fête wana ta on a comme na fête wana ba bengi sakinga na salo bino mo yebi ba bi salle royale salle mo benga royale na Londres ba nyoso ba yebi ya na ke fête na salle wana na comme na salle wana na fête en tout cas makamna mona ki vraiment na moni ba congolais na ba congolaise tozo changer té on dirait to yela kanzala to yaka na nzala na fête to yaka na nzala na zo ba te tozo kende wapi ba miyibi na ba fête na zo ba te soki en tout cas na so comprendre té yango mama Doris na lobi pesa ba tu conseil toza ba mama bana toza ba tata mibimba ba mama mibimba comment to se comporter dignement na ba fête té muto zo na fête ya mutu oso yaki na mo sachet no ya noir ya poubelle mingi to mona ngo mingi o mona service yo ça la protocole ezali na ba sachet na bango ya poubelle déjà libela babi mama Doris to ça na début de l'année beta c'était na likambo penza po ba mama so comprendre ba diminuer na ba doser na kimoyibi po na ba benga kimoyibi ba lobi te na fête ya ozo le côté non fête ko ozo le ko soki mukolo fête ye mo ka penser na yo ba petite po bo ya ko ba ke mama Doris ça e po peksa batu ba so rabido na ba fête te non Zoango avec beaucoup de respect. Zoa fait à moninga na respect. Yo ye na fête à moninga mama. Moninga wana bandi ko préparer fête na to bilelo ndenge biloko komi cher mama to ye ko telemela. Mutu nyonso tanga sala fête na ye, asala fête na ye po batu ba ya ba sepela ba lia ba mela. Asala fête na ye te po batu ba ya na fête na ye. Ba banda ko yiba ka ba biloko na ye mama ça fait mal. Ça fait mal. Tala ba dépense batu ba salaka, tala ba dépense batu ba mona rapasi, combien batu ba bimisaka. Vraiment pour na ba fête na bango. Yo lelo ozaka na idée na yo ke fête ya kingandi. Te na okende boy na sachet na ngafuna ke koyiba. Vraiment c'est malheureux. Yango to ko beta sete na likambo oyo, to ko beta sete na likambo oyo en tout cas bande ko na biso oyo vraiment bozo ya po baby sa ba fete ya baninga oza déjà na idée moko diabolo si ya kimoyibi na kati ndaku na yo o mona mutu na fete ya mutu tanga azozonga na ndaku na ye azozonga na biloko akolia azozonga na masanga ya batu azoyeba teke mutu na saki fete na ye o mona ye pe kaka mutu wana azoyiba na fete ya mutu ye wana pe kata fete wana ko beba ye pa ko sala critique biloko ezaki na ngote mais ye yebi ke nazaki na service biloko muninga ezaki ebele ba mama ba papa na yebi ke bozali mingi yango le msusu na tali na féliciter rapena moi so des anges kita moi ce soir zo na fête ati lamba na ye elamba mo traîne so la te le robe ne traîne bon azo na fête na moi godine ya muke awana zo sa lolendo yebi ke na koti na fête tina robima biso na Congo confort directement ndako ba mama na biso to mi pesa respect mususu omona mwasi kitoko alati bien mais la kata saki na asana sachet mama fête yango po omona na mutu yango pe fête boyebani te omona mutu yango ke na sima kuna akomo senga biloko tabetika la kite botika ina kwanga te mama toka soni ko fête soko yebi mutu te odasi nini yo kozwa en tout cas bolimbisa nga bolimbisa ngai bo portenga rigueur tene na lobaka tozo loba o eza vérité o e passera pour maman biso passer sa bi eza ba souvenir à ma be etikali mariage bazongela yango te mususu to mona mikolo na ba réseaux sociaux leka ki bo mona ibino monde ba lekisaki maman zo ko yiba ba verre za ko tia na sac za ko yiba ba verre beaucoup mi ko yiba na ba verre na ba lutu na ba nini na ba fourchette na ba mbeli
finalement tozokende wapi yango zomona ba mususu soko ye na ndaku na ye po mona pena ke ba vero esa mapasa la mususu ba fouché to esa mapasa esa mi bali misatu o comprendre zomona ka ke vero esa na dessin mususu luto fouché to mona zo servir batu atakutu mariage ba fouché na ba luto ezate po ani mama wana musane ko yiba yango ba mama le to bongisa banda kuna biso tango bazo yo zo servir na mesa ba mona ba verre ezali complet ko kana ko ele so ba verre ya nini te hein ba verre mi dessin mususu o ni dessin mususu ezo ko kana te so bala na te po anini ba mama maboko milai ba papa maboko milai ba bina ba papa po tolobika ba mama te na ba papa maboko milai papa omona ye na fete ya mutu mais papa zo luka take away hein ba mama en tout cas boyoke la baninga na bino mawa bandeko na bino ya basi bandeko na bino ya mibali o bazo souffrir pour ça ba organisation ba fête na bango balobi to komi na nasika oyo nyonso ayebi ke nga kote wana na sala yango ko yiba mama sanga bato ba mususu bomo na za invité na fête ba yebi ete azo c'est la fête les réseaux si la même pas soni moi si kitoko mama munene o mona na sachet na ye azo tambla ba message so ba batiki ji ate na sachet batiki kingandi to kaka soni lelo mama Doris le maye po beta sete na likambo wana ba mama totika toyoka souci ya ba fête ya baninga na mikumi site ngala linga so na ke na fête ya mutu tangu nazo bima na fête ya baba fête yone le kitoko organisation nango ezali kitoko na linga toujours organisation ezaka na level mo likolo na linga ya sete ba mama ba papa toyoka bandeko na biso ya basi pe mibali mawa mama na biso patience abi mama Doris na zoka na mutema na mariage nanga na zoka na mutema na fête ya mama na yeba lisusu te na sa confiance na nani to sa confiance na nani batu nyonso bakoma ba miyibi na fingi batu nyonso te bolimisanga oya bien bazamba presque batu mingi na fête au mona bankara ba mususu lelo ba isi biso to me ba sac ya mike mo mona ataki ya sac ya mike bazana ba sachet ba mama na biso na ye lelo pona so likambo oyo po to meka ko bongisa batu baso sa ba fête na ba mariage ba anniversaire batu baso dépenser baso bisambo na bango ebele po sa ba fête na bango donc yo mama so za ndako soki musala na yo ozaka nango kaka ya okenda na ba fête batu na ba programme na zo batelo biso na kuna ndako na sala moi take we putain ozo lia take we yango na tongo ozoli yango na esengo nyonso mwana na mobali na ebimisa mama biloko anto soki lobeza biloko moyibi ba mama oya maboko milai ba papa oya maboko milai na ba fête ya batu boni kotika batu na ba déception to yepa na minute bisa lobo meka ko changer o nyonso ba saki baninga ba bena ne passé ba ne leka bo senga bolimbisi biloko na bozwa ki ba pesa ki bino boyete biloko bozwa ke sa biloko bozwa ki na nzela ki moyibi potango zwe loko mukolo fete ayebi te yo zyo tie na sachet eza ki moyibi hein vraiment bandeko nanga na yaki na pasi pona likamona beti nango sete mama so patience abi mama Doris foloba ma solo mingi bazo beta na bango eza bien ba beta mais oyo pe a fête il faut pese nango conseil pour likambo o ti lelo zo continuer okoyela biloko na ndaku pe na otia na ndaku boyo mona pe biloko ngolo bi na tongo ngo chauffant biloko ngolo ko beba nango lisusu hein liboso elaki oke fête tant ba problème no bateke we ba pesi bino kala o akimoyibi on ezala kite mune so so ka soni na kala tant poto elaki poto mune so so ka soni tant ba pesa no teke we tant boya nango na ndaku o mona boso lia biloko kitoko nyonso boso lia biloko na ndemo bien po biloko wana eza ya moyibi te mais lelo lokwa biloko ye moko aso comprendre ke boza ba voleur na ba voleuse biloko ye moko akomi soka ye na ndaku no tango zoni go chauffer na tongo gunyo so si biloko epoli donc ba mama na ngai en tout cas to se comporter kitoko basi musu ba sala dina koza mama te ba papa pe ba sala dina koza papa te hein boko yana ba fête ya bato maboko milai okolingo so eloko ifalo swate eloko ekoko sisa ka réputation na yo na minisa mukeso bakangi yo réputation e baby mama abso patience place so mi en tout cas merci pe na lisolo pesi biso poto meka obeti nango sete bino nyonso bozo na bandako bino nyonso bosala ba biloko oyo ya koyibaka na ba fête ya bato
oye na moninga na yo lem soso tiaki yo ozo sa service à protocole oza déjà na ba pion na o libanda ozo centraka ba masanga biloka bato ozo centré boza na ba technique nyonso oya ko yibela boyebi yango déjà et puis bato na ba yiba mingi ba welela ka service ngala okabola biloko ngala osala boye en tout cas bolimbisa bato mingi basala bato service balobi ke mingi bokoma na esprit mabe to meka obongisa oye fete ya moninga bongisa lokwa to mona ba mama mususu aye fete ya moninga ti fete ya moninga ko sila aza toujours wana zo sala ba mama wana bazali alingi pe fete ya moninga bonga et même ngani leki ya moto na pesi mbote place ozali na pesi mbote mama Fanny na Allemagne en tout cas ba mbote belé na mama Fanny na Allemagne place ozali mama Fanny nzamba mona yo na Allemagne na mona pe mama Marthe pe na Allemagne na pesi mbote en tout cas ba mbote belé leki na ngai Eugénie babi leki na ngai Eugénie babi soara ba boss ezo ya wana to kozanga ko manquer ko lobela yango te soara ba boss ezo leki na ngai Eugénie na mobali na Nicole les bourgeois boya bo supporter mama Doris kaka ndenge ezalaka balobi doli akambi na kini mama na oyeyo tambusa masolo yo sa biso bien babi parfaite ngalu ibanga balobi en tout cas parfaite ya yo yangwana mama Doris azolobela parfaite ngalu na soirée ba boss to mona bino vraiment ba mama na biso to saka wana tozolobela pona liso na biso o esali mama patience pasi ba feti na biso to bazo sala ba dépense yo ko ya na saki na yo ya mpeko soki ya mpeko nde babenga kawana oyena ngo po oyiba biloko ya bato mama tolobela bino pona ba nyongo bato nga soki ba coup de fil ya bato ba nyongo ba soki ba coup de fil na bato bazaki reconnaissant na bato bazaki reconnaissante na bato basepelaki na masolo en tout cas na soki ba coup de fil na soki ba coup de fil suna lisolo ambetaki musuna sepeli po histoire repasaki sikoyo ba bisinga ke te ya bato pona kimiyibi na feti ba mama to salaka fierté wana balobi fierté ya elambo lati fierté ya ndenge oye na feti fierté ya yo mutu to salaka ngo esa malamu mingi mais soki mama ozo ya kaka na feti ba monaki okotaki na fierté tango kotaki na fierté ko bima na ndenge ki moyibi po lelo bato bakoma otala bato yo ye na fierté yo zo kanisa bazomona yo te bazomona o fier nyonso zo sa tango kako yibi bato babaye yo donc ba mama na biso bomeka ko bongisa lisolo yango to yaki to betela ngo sete ya ki moyibi na ba feti bato balembi na eloko ko yiba te mutu fakende ko yiba donc mawa trop na ba mama na ba papa oyo basaka ba comportement bon po to lobi nyonso te po so to lobi ke bato so kanso te balobi te to lobi na bato nyonso te oyo basala kango conscience na bango et se rendre compte na makambo na zolo balelo ba mama na biso bo se respecter donc yango to zawana kaka to pesa mbote na biso epai ya deveto de moi ba iso mbote place ozali balobi titi wonga yo yangwana babi Abigail Fendi bozanga te na soirée boss Pacifique moto ya Mobimba Star donc bozanga te na soirée ba boss donc tozo benga bino nyonso boya donc ba mama first class mbote na bino place bozwami mbote na bino base pe ya first class mbote na bino place bozwami na pesi batu tumbote merci encore na Pascal Image na pesi encore merci pour bilili kitoko bomo na rayem ta filma kango na sur po na lelo to za mingi ya ko solo la te to ayika na lisolo wana oya mama na biso patience poto meka ko rectifier moi ba comportement to meka ko bongisa nde baloba comportement ya bato na ba feti to meka ko bongisa place ya ki mabe ndeka ba ebisa biso pa président so mobutu plus rien ne sera comme avant donc tous opéra makambo ya kala to buaka tout va changer, tout doit changer to buaka 2018 to pota na 2019 na discipline nyonso to longola makamba ki moyibi to longola l'esprit oyo na feti pona zo take away to lobi te ke ba pesi yo te ko pesa onde to zolo bana mais to longola mo esprit wana tango zo yaka na dignité bima pe na dignité donc na banti pona lelo vraiment na za minga ko lobate na pesi batu nyonso mbote o balinga Doris le mala babone na biso tout
babi antivirus na Suisse mbote yangwana papa cadeau na Hollande ya yo papa na biso Peter na Irlande nazo mona yo babi mama Hortense Mudiata diata bao na Belgique mama Hortense Mudiata babi diata bao ya yo yangwana mabeya na ngai mabeya Beatrice Lita conseillère na ngai first class na pesi mbote ba mama ne so first class mingi ya kolobezate